kutu kelonde zamana papa chéri alata kabila ya bangwanzu ya bashini bali to sabo bebe soto lo kama muziki tuzuri ngakaka kena to bungisa pe makamba ngone ko papa chéri alata blamba chini alata asko yani katika yeni oyo sikoyo ye bangana ponio na motema na ngai. C'est toi que j'ai choisi, maman. Kokoma komona na maite pardon mon amour. Koma komona na katatimba na yonia. Oh ba bloko na béton na kata. Ya suspension ouais. Po ata to kundela bosolo. Awa tous les musiciens oyo yebi awa. Ba koko mbele o avanda ki amasana ngai wa pena masana ngai. A interprétaka ba junior fila ba interprétaka ba Janine Mbemba ba interprétaka ba moto. Skom ta interpréta atingai. Ndé ba ko beta na Rwanda ba utakine. Soki ba solliciter yo tant so beta la bango à lever les rideaux. Avant tant tout fallu be faire bien. À lever les rideaux on zandenyo. Donc, on est toujours à première partie, bien lever les rideaux. Bon, ils sont bien à lever les rideaux. C'est la première partie. Bon, on a dans le domaine la binoté. On a dans le domaine de notre message, on va comprendre. Garçon abima, on a comme on a été. C'est comme tout yamboka. À ce côté, il y a un zokiate l'oromoko symbolique. Par exemple, moi, dès que il y a nini ya moida autobinga ya basengi. Bambongo ya bakibutu ouais ba pièce wana banga passe na bandeko ba oyemba me bayemba babe ça na passe mkonsusu na ya grand frère na ngai moko générique makambo esa la polémique na plateau yango générique na kota pe na ngamo Jean Pati je salé à passant Jean Pati sungamini donc ya zalaka power c'est rebi aza power bisoto wana tonya nalingi nazwela tara yo fedelane yango yo nalingi nazwaya fedelane yango yo nado classe silie nado bakaye nado yelanga bakaye nado bakaye mama sakedwa engaye. Il y a les pouces, il y a les necks, le majeur et l'annulaire, bolingo nanga, petit doigt yasuka ngayo. Adolphe Dominguez, ce cas na plateau na journaliste. Je vais poser quelques questions ya Kofi Olomide a télé maramama akei. Sunga biso, aza papa na yo, ozalaki na ye, ovandaki na ye, oyebi. Ouais. Nini leka na kati wana. Aza to kundola bosolo. Ba obéni des arabes na pas na biso na catholique. Ce qui le premier lieu au Romanine, mutumoka ya sollicité yo. Te na sa mote. Aya ko te muto. Yo komekate ko ya ko te. Parce que to bomba te ba te ba bi que non, musique est amolaka na kisi. Ba le peta molaka na kisi wana to bomba. Biso to ba chrétien. Mais ça là qui vient de nous dire ton but c'est que non on a tiki musicien dans Angola à la mère ma famille maman surtout que non yo ko sali te grand frère wa ozomona te ça le ko posta qui est na tika non yebi que non peut ça koli moi koli oyo c'est la vérité te et soit qui des temps ça quand na kata ba actualité ouais grand frère na yo Kofi Olomide masolo ezalaki nango kutuma ka mususu. Mais il y a Betty Babordi, il y a des autres qui sont comme la matin sur parce que internet. Ça m'a sonné bon trop bien. Nabi nazaka na ba journée no sa single tout na nini conforme na ba nazami na yo. Mbote bandeko balandi ya émission na bino bolingaka mikolo nyonso na kati ya Gemidor TV tokundola bosolo ezali émission tolingaki ezala awa na kati ya Gemidor elongona papa de Nzinga pona kotalisa bino lolenge nini makambo ezako kendele na kati ya Luanda na kati ya Angola mboka Angola batana eza ebele batebele bazana batalan il faut ko découvrir en pe batebele si balagisa pe batalan na bango et il faut to lobela ka bango
parce que média zawana pour l'enlobela ba star média zawana pour l'enlobela ba artiste média zawana pour l'enlobela ba œuvre ba leader bazana yango tala tina nini to pona ki plateau oyo pona ko sala yango na condition moko ya malamu pour ba artiste baya ko lobela ka makamu na bango bazana yango na kati ya Jemilor TV. Rapidement juste aller ingénieur Rigene Penge balobi Messina biso ya Jemilor yewana ata équipe eza ko pour la 2-0 avant Manchester a tiré 2 minutes après 3 buts pour Jemilor est gagné. Merci beaucoup Nadon Bernardo. Pourquoi pas notre secrétaire Caroline Isabelle na pesi ba mbote place des amis. Pourquoi pas Papa Guillet Makambo. Vraiment na pesi ba merci na ngai na mama na biso mama Bitanzinga de Précieux na pesi yo vraiment ba mbote place des amis. Jemilor TV na émission to kunda bosolo ezali émission oyo bato baza ko sepela na yango yango naza ko senga na bino bo aimer bo partager bo liker et ko sala bien surtout ba commentaire na bino ko sala bien soki moi mbebe ezali bato baza ko pesa nga moi ba remarque ezo sala pe malamu yango ezo sala keno to me kapero bongisa na par rapport que non ndenge boza ko lingela émission na bino ba o pe baza ko pesa ba félicitations na tombeli bino vraiment ba mbote belé yango esa ko sala pe to yiba ko bongisa pona émission ezala malamu na journée ya lelo na sepelaki ko yembela bino moko ya langa nzembo oyo azali na kati ya mboka Angola oyo asali pe mingi me to koyoka ye moko loba za na plateau nga nazali te pona ko loba mingi ye moko za na plateau akoloba oyo nini to ko talisa na kati ya Jemilor to partager lelo elongo na ye na epike non naza langage moko na ingénieur Rigene Penge pona ko pesa ye bon dia boa tarde pona tilide boa tarde ngina ma bonne santé ya santé pepele ça dépend ya R hein? Ça dépend ya R oyo ezoni bandeko ba olanda biso donc yo ebi par rapport ah ouais parce que Rick ala douce alobara que non mboka na mboka ezana ba R nango parce que na R na ba Canada bazali R olala le biso na Angola to la bokado to sala émission après-midi voilà émission to kunda bosolo lokole ezali mbala yambo caméra ko talisa ba yo ba sepela no baza devant nani. OK. Je représente Dévorant Spiritu, fait Dévorant. Ouais. Kubidi. Baby Midesha, Bam Susuba Bengangai, Papa Vayana, mais comme principal les affaires Dévorant. Mikolo et Baba Xinga Suko, l'homme de l'Ancien Testament. L'homme de l'Ancien Testament. Nouveau Bakimisi. Et nous avons depuis. Na yemba mais kala ça on ka leader ancien nouveau tamo na nzela mo ke sala bible kala ne te sali lelo kala ne donc c'est que nouveau président nango sko na donc ancien zelo wa batu nyonso mboka boyo tuna sango mboka pananga aya bokoti mboka sigati il faut tuna sko ancien zelo kola tokenda ko sala de clip moko boye na sister ke babi ke na ko ke ne pas mokonza mboka soba ya mboka so ndeti yo so ye kilelo okuta ce qu'on a l'homme de l'Ancien Testament okosala kilelo luka bongo te saki contacter voilà pour ko s'appelle ko ngando asio pourquoi kubili naza lokola te ce que tala déjà histoire à film mo boy ya ting Ong Bak film mo Ong Bak akina kozwa mutu ya nini ya Buddha ya stati na bongo ya mboka oyo esimbi richesse na bongo ya mboka bayiba kango pa bapaya bakima nango même mboka sikoyo ekota galère même kolia même maya omele masu te bato bakoma kokufa contenu bakenda na richesse na bango neti kodiati sikoyo po force wana ezonga na mboka baponaka mwa mobali moko abunda bitumba wana kende kozwa ndeti kodia na bango o bapaya bazwi po ezonga na mboka biloko ezonga na kobota bia bato nyonso mboka batsanganaka batunaka nani akoki kokende kozwa ngo garçon abima wana kona etini siko moto tu ya mboka azikota na ndako nazwaki ate eloko moko
symbolique aza na mwa dej kwanza ya nini ya mwida otobinga ya basengi bambongo ya bakibutu ouais ba pièce wana baye basangiseli mutu na mboka oya aosangisela ye yango na babinga kubili bapie indet fox mutu nyonso azwi ndambu ya fox soko ozali na 80% olongola ata mwa 10% pesi mpa na ye basangisi ya mboka mobimba siko oyebi mutu wana oza na fox ndeni basali ekubili bapesi ye siko akende azwa mutu wana azonga richesse ya mboka ezonga siko nga aza eloko wana voilà nayebi ke no basage bato ya mayele balandi histoire oyo bacomprendre comment ezala komulayi te mbeza fox kubili voilà eza lokola biso na bazombo luvila na biso ezalaka pasi vingi limbongo se wantu donc bato balobi ke no aza na bato te nga moko nalobi te naza na bato ebele batalaka na mingi te bato baza kobima bato bayebele azalaki na bato bayeba te voilà merci beaucoup leader nayebi ke no eloko olobi esepelisi vraiment baye nyonso oyo balingaka yo oyo basepelaka na yo esali bango bien makasi leader tofanda nano na parcours parce que ngai awa émission nalingaka mingi eza émission ya bakulutu tofanda na parcours lelo musique ezalaka facile te moto andima lelo akende koyemba mais avant moto ayemba awutaki wapi bongo esa biso na parcours na yo banda ndenge nini parcours na ngai nauti na chorale parce que dans la famille chrétienne nauti na chorale nga na banda koyemba na nzambe malamu papa na biso adi na bana na chwapa na Kongo ndike zaki na itaga ala na chwapa na chwapa voilà parce biso na chwapa 89 kangama le pan we kangama nga sikoyo nazalaki dirigeant en chorale ya bana mike komba chorale na biso ezalaki koeli ezalaka charibin na nongo na charibin ekomi koeli nga nazala dirigeant ya baninga na nokola na noyemba tant tozwi mwa age moko par rapport epusani naye koyemba na pisom 150 kana kata église na musée chrétien mais na kata église na biso te ne ezalaka ka frère asali groupe na eve na biso moko voilà anda uta Paris mission noka jesali en passant alongo wana na epave na biso frère na biso nani Bosco Makana toye wana toyokutana nisu na sere na biso Suza bébé Suza bébé Suza ntango makambo ye kovanda naye kokóma na tambour levalo oyo avue na biso titi levalo napesi ye mbote fuma mputu eya wana biso na masina na tambour levalo papa na évolué naye kokende wenge tonya a grand portrait na biso Adolphe Dominguez place Nesco na zone wana ezalaki na nini na parcours na yo na eke nango bien mais tant tokomi patata mobiti omeka opesa biso baréférence patata nga na intégra groupe na 2005-2006 kuna bayambaki yo ndenge nini oya bayambanga très bien masa nanga motambima ngai emongo mvunza na Washington wa animateur na biso ya wenge tonya est-ce que ezalaki facile po wana nazoyi batata mobiti te wana pele ezali libanga mais mpa nanga ezalaki facile mpo nayaki na makambo moko donc na mouvement ezalaki na te nayaki na balinie moko boye yanga moko nayaki mpe na balinie moko yanga moko donc nayaki mabe malgré place soko ye ndenge ezalaka kaka bato mosusu donc moi bandenge ezalaki mais tellement nazali déjà aimé mpa na ye moko mokolo groupe asepelai na makasi donc namonaki yango mosusu te mais nini esalaki na osala séparation na tata mobiti mpo déjà okotaki na orchestre je pense que no okomaki parmi bamusicien
ya wenge tona tona na wenge tona tona toye kosala album ya grandeur dédié c'est moko ibimaka wana o tata bongwani toyosala suspension toyosala 25 minutes nabeti ndeti deux albums na Dolph na single moko. Voilà, est-ce que vous pouvez faire référence il y a un moment où ils que non soit vocal soit tout ça au partout ça là que pour eux ça montre que non mutatali que non Nakoe likolo ya bolingo Baudelaire martyr d'amour bolingo ebongwami mandoke komi obarenga na posa asko place na yeka utomboka Angola Luanda Mondia Kafufwe Malange Botarde Shimano Tukiro Baudelaire Shimano Tukiro Mama Brigado Somi Kiero tous na kuprikade ne place na yaki mabe Donatasia voilà makambo ezaka ngai tema mabe na chat. Merci beaucoup vraiment na sasa wana te na yaki susu na yaki otikanga makoki di ba lokola nzete zanga liboso pepe sima lelele nzambe lobi kuna na bongo na libaya putulu makala moto tonton lumbi tikelanga bolingo na mesa tikelanga bolingo na bomba iyagate iyaga Pablo na yaki nango school nakata mouvement obetango mpe na kati ya diske na betango na diske oyo awa liboso nasalaki na betango na nzembo ya Baudelaire koyena oyo mibale oyo na betango na nzembo ya katikaeni oyo sikoyo yebanga naponio na motema na ngai c'est toi que j'ai choisi mama kokoma komonanga na maite pardon mona muyei koma komonanga na katatimba na yonia o ba bloko na beton na kata ya suspension kata suspension na kotala boye oza musicien ya talent o musicien bayebaka ye na mongongo na eyembeli aspect makambo ebele au même titre qu'une question à bango musicien faut ezalaka na ba aspect fo elobaka mongongo mpe fo ezala voilà mais biloko osali tata mobiti eloko nini eya kosala keno epanza bino mibale soit keno soto ke musika kopanzela trop dit orchestre eza bino mibale te mais okoma na niveau ko décider okite te nga na longo orchestre te tone longo te na solo na VR nyonso na benga avec solo pepele va yebiki petit na ye aya atikala na mboka oyo pona makambo famille selon ningi singaka ngas ko na nini le kawana na kati ko parce que eloko le kate to ya boye voyage na Angola na Dundu na konta Serge Kasanda to beta concert to yepe Luanda tata nemda mabino mabiso na prix na solo na veningi makambo zaka famille esenga pinga ya na zala na ningi na tikala donc on a tikala na voilà na famille ini bokende après na Hollanda pe na kendaka na FCV par rapport à makambo simbité fona zonga lisusu na ekozo voilà en tout cas na yebi que non ils ont ça la bien émission ils ont kende bien émission to kende nango ndenge wana expliquer na yebi que non et ça vraiment qui toko makasi pona bay oyo balanda kayo nangolo komi na nini Angola na zaki na 2014 ouais voilà tango komi na Angola okutaki baninga oyo bayembaka bayembi na yebite soko okutaki te na 2014 déjà fonctionnement ya bayembi nga wana na yebite so banani ndio okutaki omonaki ndenge ni parce que wana uza de orchestre munene patata mobite orchestre okutaki na kotebi bandeko mingi bandaki koyemba mais bayemba bien te andoyemba bien te sala nga passe na bandeko bayemba mais bayemba bien sala nga passe mkomususu na ya grand frère na ngai moko générique game makambo esala polémique na plateau yango générique game na kotave na ngamo Jean Pati je salais à passant Jean Pati sungamini donc ya zalaka
Power. C'est rêvé à Power, à bisoto wana Tonya. Naka côté na mboko yo. Abeta na orchestre jeune moboye, na kotanga communauté pour na fula na Petrangol. Ah, jeune wana imba banzemba fira imba oma bi. Na kota sko vina ngana ibike imbiaka, aimba bien. Na imba na orchestre mtu wana. Taka nini rap na bango ici là na benga na c'est ambiaka za mboko ona za bongo yimba na mtu anaomona te mtu anaimba mabi ngapi na mpa na isi kasho ezate fokaka na yimba kaka na kota na rythme ngala sete mamu esimba te ngala mtu na ko yimba te yoro ko zwi de amota na mboko batpe ba yibi photo sala makam na biso ya solo o bato ba sa mamba moi nzemba ya faire so ezali na la bakitisi yango so ezali na do bakitisi yango ka bon oka mta deuxième liste moi nzemba faire na ningi to yaki osangana na vie to sali orchestre na biso na gamfa na ngape so set and play azana kiltira pays vina qui passe à l'orchestre na azana Kinshasa on jusqu'au les soirs au sala orchestre à Luanda to sali orchestre à na Luanda sko wana na nini orchestre sana na les gars wana na 2014 kaka wana 2014 wana et puis quand moi ba 5 mois ba blo mois bon bananga akao bino mise bolali ça va fouter donc inda mabe to répéter la Petrangol na mise to longo na mise to comme na palanka donc laisse tomber taraba to chaque lundi moi penaki muto azana kopa ole la penabi keba ba pesa kumbo ya place to répéter zamba ngolo. Mais ça là qui vient de tata mobite ayebi que non natiki musicien na ngana ngola ala na ba famille maman surtout kaka bo que non yo ko sali te grand frère ayebi wa ozomona te za esali ka loko costa ki ye na tika non na ayebi que non pesa koli mona koli oyo c'est la vérité te et soit kinde temps makamna ila ke zai temps ta ke ngabi noko bana kasebele baleke bele 18 ans tout au sol en avait numéro za to benga na rativa matinor na ba misemba obeta na nord donc toso na pesika grand frère na ngai ex-président na Adolphe Dominguez l'homme qui a voté ta forme Benzungu ya pakasa na pio bambote place aux bonne chance quoi voilà voilà le bela makama bato mosusu fana le bela na ndako na yo moko fana le bela mi carrière na yo bongo lelo na vie artistique na yo au pasaka nini sozomona ba faire ba héritier ba fali ba nene tout ça bango pe bazalaki kaka na bakese ya bato ndenge yo kozalaki patata mobisi ndenge bakunda obetia ba la carrière na artistique au pasaka ndenge ndio carrière na ngai malheureusement na mboko toza ba producteur bazate ba manager bazate mais bo ba beta ba fali ba beta ba faire ba za producteur za bon producteur za bon producteur bata bo wana bazala banani baka bato basengisi kubidi to bengisa na biso pe to tunaka caché ne ba producteur ta qui est producteur za moyeni producteur otuni bien ndeti nga nanu lelo ekoma moni effet osali ki obeti singa effet wana yo babenga ngo osali tosali production effet wana yango zwi kombo ya producteur comprendre siko o aza basé aza na cabinet aza na makambo tout aza organisé qui a produit ba musicien oyebi ki na beta porte kuna bati ezaka kende go vandi boy ya nini to nani makasi faire to tuna no nani auto ko tuna aza contact nae l'idée biso nani to nga to bunda na makamba production mais ce qui peut osoli pe artiste na mawana pa yi avec une concert producteur ate tozonga kasi place wana nini oyo patsaka no ba producteur ba te na carrière na ngai na penser na sala disque na ngai sa disque na ngai ebetama na bimango libana mboka na mchope na kata studio na potaka ba blo na mali
en même temps pe na bengi si ba oyo balingaka Dévorant Spirit okobili le 27 oyo le 27 juillet oyo le 27 oyo na la concert à monene maman événement chez Donatansia na golf donc ils a koyinda donc le 27 juillet boya tokutana wana pa Donatansia boutique ex martouche azaka na golf avoko mekoal barmo wana donc boye belé non c'est plus sabino donc mais voilà pour les faire à mon ami eza coproduction ouais. Voilà nini omonaka na musique alwana remarque nini osala na carrière bosala kana alwana awa yona baninga na yo nini avansaka te pe o e avancer esengaka nini oyo esala ke to avancer te na musique oyo yangola mutu nso azalani abandosa théâtre artiste comédien akomi chanteur mbango musicien akomi tsa pelona akomi beta pe concert kana oyemba wana mabe pe achela mpe nzunzu sosko yo mto yebi makambo bien l'homme de l'Ancien Testament oyesko place mo boye ye pa lekai wana fo isko abando tonga ayo betsai aye kutu tala boye kutu abandolo ba akoselo likambo yo zalati poka bayina yo makamaka ezala ndisko monisko place botama kas place ozati makamwa place pene botama avec enakin ebotama makambo tonga bat ebotama makambo fina kena nini totali lelo na mboko yo amopanzisa ngomolobeli tambolo komona lelo na mboko ya Angola ba DJ bazwa en plaire pour les garçons ba musicien eloko wana esalanga pasi ntango boloba eloko wana oyebi esalanga pasi contenir makambo na oyebisa yo muto ayebi ki afo ayebi koyemba te ayebi pe ko pango te tellement como ole na sima basi aoluka soki yo muto après o yebi makambo wana ye place wana bio zu chance wana ye batuti na muto wana ye muto wana so amoni ka fa bando monte ye kuta lo babo pona mais soko vanti wana tuni makamni ya lo ba lo ba onte mais aluika po bebisa yo a salaire yo responsable pona intérêt na yo ngana yemba ko kombele avandeka na kitu vandi ya ngina botika ko akize ba DJ bana problème te bino moko obeta na ba 12 banini to ça ya on a lo ba o comprendre ngati biso to évoluer te pona bongo kisongi okyo senga muto okyo beta matolo na pona nzala na yo ozisko komba mningo seni obimisi ye kutu atonga kaoti ye kutu amuto aba ya sala boiti po comme ça lisono sukal ba piao emso muto ano so tonga lekyo na mama muziki banda wati taka paku na betelao aneni ni de faire dina bala kufa menga banda oyimba envoie mutu so tuni okel koyimba hapa wabiso kana ngola soka kosi ona Kongo tuni bana classe na bino boyimba na bango ba collègue no banani bazati ouais yango lelo ba DJ ba ini yango mona lelo en plaire ba DJ ya makasi ba show ba DJ qui est bien bon ça dévorant ye dévorant obeti sa yaza na batute ngana beti pemela Adolphe pomo na na batu fona banota mwana nzela na senga ka lwa yo senga ka obeta ba matolo tellement dévorant pesa valeur amtika ngamo na salibino na mboko génération nyonso na Angola na ba jeune excuse ntabandisi makambo obeta otali baya lide senga bango nyonso baoleka tuna bango na okuta bato wana nyonso bakanga na otobetelo atu ngai kanga bakoma combattre sko ngande na bona pena mabe dévorant spirit pena na fo sko tous les musiciens en Angola
oka abeta lisolo na nga ndenge faux na appliquer ne musique à Congo za la randi na ba no appliquer bango siko a pour battre musu to tika bango ba laisser aller est-ce que ça non faut musique que ndenge wana il faut que na bongo na façon na bino na wengene bokumbela masa na nga wata ezala soki hotel mpe bo ça les lui ko pe ba la isoko kasi ndenge na kasi faut que na bongo wengene bokena na bongo to bongo la wengala ba to bana makila wengene siko basani siko yo nem to souffrir tant ba joko ba Mati wenge bo mera makamuka nengo. Il faut que ni ga bongo. Bo tant yo beta solo mo pour la mona wenge. Non que non de tigana salut ta massa na ingénieur de mo pata tonton lumbi chupa valeur de monnaie. Na bosanité papa soin. Don attention balobi don attention. To kamara mato itota la rama ramongo donc ngala la mba ko kauka. Na zela mba ko kauka tina ba kamola ngezate. Ngala la mba ko kauka. Ba dona tasia boutique na ibisi bango kake na na posa ikalungu te ka na nzungu na ngakala yango ka linga nguba. Voilà, merci beaucoup na ibige na tozo kene bien ba bon séjour pourquoi pas na pesa ba bon séjour na ngai na kati ya Zambie na pesa yango epai ya Yannick Kimia Rebox ba lobi keno aza pene ya Cisco Kitenge na kati ya Zambie wana donc Cisco Kitenge, les millionnaires, les jeunes millionnaires. Ouais, massa nanga Yannick Kimia, Rombox Mbenza. Voilà. Na busani yote. Voilà. Bamote yango. Ba bon séjour na minute aza na Zambie. Aza Zambie. Cisco Kitenge, voilà. OK. Ba bon séjour Yannick Kimia Mbenza donc balabi oyo dévorant spirituel bitangwe ko yate quoi. On a l'idée makamezo ke ni bana baza ko évoluer ni parce que bino moko déjà ba misisa pardon. So bozo ba guerre ndengo bazaba makasa banini tout ça na ebite ba okauka na bango mwezo kende nini mwezo kende pepele ya ba guerre te bolimbisa ngai ni tolobaka kana asiloga masoka zo be bongo na film donc ina ebisa bango soki bango ba mutu makasi loko asete ngala amato na obeta tia okota oka otsa mutu makasi loko asete ngala amato na kopo yo depuis na botama kop na nga yango musique kop na nga yango musique kop na nga yango yo so ngom yenga fonga na mbuyo fois 3 bien fois 30 bozo wela ngolo be bozo wela ne musique te nini bozo wela na mboka wewe ngana wela ngola nga ko président de la république ngana olinga ndena kamuna nde bato matoi tango olingo manke papa mninga biso okola papa mninga papa na yo tango olingo manke papa baninga po bana ni balanzala seki ngai fona kamuna na matoi po comprendre que o tout mola oyo ambi ya kalom les anciens testament leader nazana question mo na ngana poser maintenant santé ya orchestre oyo santé orchestre pepe les autres se comporter bien. Répétez ça dans ma Mikolo to na police to ça la police lundi mercredi. Ouais. Après na vendredi. To préparer événement makasi on a au Tukoloba tout à l'heure le 27. Voilà. Il y a chez Donathan sa boutique. Voilà. Na Golf Doge. Discipline no fait ça va pas bana parce que bana bazo ya lelo bino mo wende bozo kamba bango za soutenir ndenge zalaki kala. Même batebele bazo loba ngo ba musicien ba ko chanter ba style. Bete les autres bete mais sous ndenge moko te donc discipline mo pesa pa bana tel oyo ezaka pa bana ezaki non ndeti ngai oyo nga na zwa yaona kabolaka pa ba o baza pembeni na ngai lelo ba misusu na momo na mingi bakomi bateti na ba télévision totalaka bakomi manki ba mikolo amso PCP conseil boy par rapport à msa na e le ba lekelo na TV on zo laksa nini ndeti na oto mona awo bolimbisi na oto mona petit na biso oyo abeta aperite wata mishka question na benezaki yango donc toninga makasi mishka famille boski nzenga mishka oza mal éduqué na degré moko na ko imaginer te na mona faire asa mal éduqué mal appris na combo faire aza nango même pas combo yoko na Congo okola Kinshasa oza anangola anangola babambela ngo pe bato eloko pesi oleki pe mutu opesi mbote tata boyeba ntazu pe loka bambi afingi ope alobe oza mal éduqué yo leki omoni mutu te
comment moi na on a mishka ko comme lo bakale ki fere ana relation na fere te biso to kola ya muninga za ya na tango moni déjà que non oyo fere gola bien oyebi ete ndingo lo biwana tango oleka ke omona ke personne email ko ayo avandi wana opesa mbote de bo muninga bazali na yeba ke yango na otuna mishka za mal éduqué na ndenge moko bolimbisanga pena donc apena mal appris bato so bakenda ba classe marampe leka bango apprendre te akenda nika kovanda kana ba na comportement pe lelo na yo comprendre que koloba français na télévision za maele te ya bwani ate français za langue ba portugais lelo ba petso ba komi so ka vana akomolo ba français wana o ba français parler non za langue ya langue ba langue so ba koma bongo bakoma bongo miska pas vandi le loba miska faut chanter est-ce que miska bon tout tika non ba mentir miska c'est bon faut chanter pour appeler faire un bon aza faut chanter bandaka la miska combien d'orchestre tamboli wata che wana pona mawa miska batade ba yoko kute na nini na maison mère bikamanga que so kana makasi oh ngala ko linga te mona mwa mke oyele lelo na makambo yo oko me poli makasi bongo déborder so ça na message au pesa président na héritier wata caméra na yango oko lo baneta ke ngalelo contenu ya héritier wata responsabilité ça nango nako ke na nemo te comprendre héritier na âge toi ba master comprendre oui contenu ya responsabilité wa comment nango azana droit à recevoir respect oyo et sengi na état leader voilà ezate lelo soki héritier azana moi batiraimana na venaye na ex chef naye bana bokota makambo pe o déborder le kamakasi mosko makambo na bisa ki ba makambo pe na bona nzela pe babeti yo makambo wana donc je crois que non eza yonde ozana problème na ona leader mususu mwana ya orchestre na yo asali eloko moka ndengo wana azana mbando osani azana mbando na ye mais ya défendre yo pesa mbando o défendre nga na ndengo wana te bongo leki muto pe mbote to défendre nga c'est que na we dike bino bien te na ndako musique ya monde ba délécanté comprendre pour venir musique to futela ngo bambongo na université okotanga ofuta mbongo pona mini famille na pe ane nini ya $300 ekipe na nini ina ekipe na nini nasi comprendre comment auto comme ça quoi pas ba délécan let na vanda bonomona mtu musu avandi mena bona teva loba ngai nandule man musique ya cop nanga musique ya cop te musique ya boulot ya travail papa mo boye asala na banque ya directeur ya banque mondiale bien banque nationale to mo anatuni papa ki apa c'est que na ke cop ayib sa na ke cop te ayib sa na ke musala j'allais au travail parce que un délégué mo so avec na TV musique ya cop nanga musique ya cop te musique ya boulot ya travail net mutasala na banque net mutasala na onatra akolo bateki na ke cop akolo bateki na ke boulot. Voilà, merci beaucoup, leader Ome Portal Sabiso. Nano, Kenan. Est-ce que you m'ont vendre à boyer au centre de un répertoire? Yangai. Il y a you moko. Vous avez que nous avons monté parce que bino a bino ming répertoire. Bamisa loi na bolingi mais interprétation. Si go cop bango nini o bango ba kota ba cop yango na bango ba ya ba bebisa de amboka ba bebisa mboka na interprétation. Ba beta ba nzemo na bango bino boya ko beta betela ba na ba. So malheureusement ngasko na interprétateur. Obi kinga interprétateur. Banani ba interprétateur. Batona obaya tuna bango sko so tuni bango devra bien interpréter. Nous avons collègue na bango ko lo ba nga interprétateur mais intel bango ne ba interprétateur. Toi to kundela bosolo. Awa tous les musiciens oyo yebi awa. Oui. Ba kokombele o avanda ki ama sananga wa pena masananga. A interprétaka ba junior fila ba interprétaka ba janine mbemba ba interprétaka
bango tout ce qu'on peut interpréter à tengai nga so na beti nzembo oza yo mo kaka yana supete ba interprétateur le roi bazate te bate nga so na beti nzembo we ko ça na interpréter angolo mobimba luando mobimba batu interprétateur zaka yo mo kanga iti nga so na beti nzembo we ra bien na beti nzembo Marie Paul we ça na interpréter Olivier we ra na Marie Paul ça yo te bon mona banga wengina namboko yo so la ti pantola papa le kino babelo mibi yo makamozolo kala plateau yo eza tobela le lomba we boya ngana koye panzembo affaire héritier ya wata ya déplique ya nani ngala mona tata so na lati pantola grand frère na ngana nzela babela mu yibite so na lati pantola papa kulutu babenga mu yibite donc eza ya famille mais loko yo bwake ngunda na wenge kozapa tata yango wana ezosala ke tata mtapimisanga ti yango wana ezake no yo fo oyemba kama nzembo na bango interpréter nzembo na bango eza ya biso ya bango te ya biso ya bino ya wenge oboyo so ovanda pa tata bino batuni ovanda pa biso eza ya biso otambola na kecho wana po eza ya biso ya papa na ngai mbokanga mu ibindeni mais bango beta musubo ko condamner bango te parce que so ba yemi nzembo madilu ba yemi nzembo ya tabula eza peka bazaka na kata musique ni obeta na kata musique obeta otambola na mkanda bat usage des fautes nga ona obeta ya feri chef na biso ya wengi otaba mais de moni était na président atata na rapport ba yambani te na obeta to na concert le 12 au concert aux obeta le 27 hein le 27 banzemo obeta biso peka ya wengi naza na répertoire nanga banzemo nanga mais natali sioka par rapport que ngala interprétaraté o ngamona komi ezaka ya biso nako ka déplique ya beta ngoza problème te o nani fabrigas ya beta ngoza problème te eza ya biso ezaka ya panel ya biso wengi na biso ata moi vous avant vous pardon qu'est-ce que ça avant vous il y a le 27 yango o yoka ba bloko la ngamoko o ya yo moko avant vous kaka nzambala beninye papa répondre ona likambo nanga tonton Lumbi ona likambo nanga ngayo ona likambo nanga Valeur de Monnaie ya liboso nakendeki ngai moko tonton Lumbi chopa makudila mama bebe boli boye o Lumbi makudilanga nakoki te o awaze misinga ye tokokende tina final ekole nanga moyen te o ngawa degré terminal obebisi kelasi na ngai obebisi ba projet na ngai ochange yanga nzela lukelanga solution sino nakachwa tonton Lumbi mobali nanga oyo balinganga ese babebisa motema na ngai babloko nanga moko voilà merci beaucoup tonton Lumbi toweli nini po lelo ekomela biso boye na bopaka na biso sansa motema otala esika tobandaki nga na yo tonton Lumbi nasala nini chupa motema pasi Valeur de Monnaie askonaka avanga na loba amen devora sakola loba amen alléluia bandimi bolali merci beaucoup nayebi keno ezali malamu na mon boss Doudou Kinkela babi mon boss Doudou Kinkela 12 olobi ya maman aimé ezali bien vraiment hein la reine 12 ezali bien makasi leader ouais na actualité to rosa on actualité de rosa musicien to sur la paix actualité ouais et ça la bien parce que bino ni beaucoup que ko yebisa biso ezo sala pasi na komona oto betalika mo esalinga bien makasi bukala obiwa obengo mikolo yo l'homme des anciens testaments voilà l'homme des anciens testaments
Mais maman Bilabé peut avoir parmi le Saint-Testament, je pense au Yebi. Ouais. Et les autres temps, on a basé sur la comparaison, il y a Cindy Leker, na maman Bilabé. Na tant il y a musique qui y a sali. Mais quand on explique, il faut pas mal dans la musique. Ouais, et ça l'a bien été. Naza sûr que Cindy et moi les na télévision le ba makamwana to. Zara ki ba réseaux sociaux net comment maman Bilabé tant to bengi la carte Cindy a l'équipe à lever le hôtel. Moi te bandi, maman Bilabé dans cette émission. Alors, oh, il y a ça dit, mon côté déjà pour ça, là, on a Congo. Donc, Azana noté, ma carrière, il y a ça dit, ma carrière, il y a ça dit. Donc, mon temps, ça, là, on est, Azana noté, parce qu'il y a aussi Banda Rochero, Tindenga. Il avait raison. Voilà. Ndé Babimi, c'est dit, Cindy. Et Azana a raison. Maramba Lobaki, Azana a raison. Babimi, ça, Cindy, Ndéni. Moi, on a beaucoup la maman, moi, on a beaucoup la maman, Asali, ça rende maman, beaucoup la maman, Tobe ngano maman Bilabé, un peu de respect pour la maman, na sala trop. Maman na za banzembo o etikala donc Nairobi on ndet Nairobi on a bomo na nzembo on donc et ça est vraiment ko o Cindy na salite. Non lo batte pour la choquer Cindy le cœur limbi sangai aza na robenye petite tierté. Na robenye petite tierté pour aza déjà moi ça monte. Voilà. Madame Cindy Leker. Voilà. Azapena mabemi. Maman Koloba. Azapena raison. Comprends? Mukolo azala na torte. Les salariés passent net vers la mission Laura Sokoko, na landa ba dig na ya lo bigeno. Maman Bilabé abeta musique ba chance lo ko pamba. Akutana batabulai na ndenge pa beta musique na ndenge c'est mais basindi batangeli yango na classe donc azoyi ba pena azu éducation ya ndako pena belate na makamyo so mais Bilabé azan belate tellement mabe ndeti ye alinga kotala musique na ba concert maman Bilabé était pour la sonane ba ko féliciter makasi wana za sala ba diga ya Laura Sokoko ngapo na ngai fo ba féliciter maman Bilabé po atangeli yango tenza mapesi donc akoma pe Bilabé. Atangeli yango tene bolobi wana akoma Bilabé ya mabe totika ko encourager bana bafinga ba mama ya mabe mama ko salere obengi mpandi mer bolobi mabe sili na ngoti faut comme raki no ba munu répondre pour ani posa nani ya bien te lobi yo po comme mama on prend voilà ne bo comme mama olinga basala ote ko sala on peut mninga te Cindy aza mwana pa Bilabé batika ba bloko wana ya romanka ba mama baninga eza malamu te Cindy aza ser na ngai ya chango pala bango na yebi boza bataba chango ya on prend non fa Cindy a yebi nga Cindy a ser na ngai chango na bi point na lobongo ya malamu te ya on a to loba tout à l'heure pona petit frère na biso nani kwa wata ouais mishka ça bien te ko manquer micro là peut-être la musique on dirait ils ont chanté bino calamité bo sangana bino na bana na micro boye bana te bon mabe yango na yango songa na l'homme de l'Ancien Testament pona boya ko sangana okilelo nini okilelo ndinga na mtalelo to ni ko msana gilelo lelo leader tolo bakeno ba ministère ba ko beta na Rwanda ba utakine soki ba solliciter yo tant so betela bango à lever les rideaux avant tant tout fallu be faire bien mutu à lever les rideaux on zandenyo donc d'être aux organes première partie bien lever les rideaux bon ils à lever les rideaux hein les premières parties première partie bon ngana za na domaine na binoté na otaka na domaine ne to message na ko ba to comprendre voilà moni o to sali ya buloti so mta proposer na mbongo oyo ngana osinga nobeta est-ce que fallait on m'embête la première partie yo za la conseil na yo moko fo beta fallait à limite à beta première partie là
so fallait on dit on est dépendant na ene éviter on faut tout non non le non dit so ba pesi ngambongo na kasi yonga pena tone so ngana oyeba te na yeba ni te na omniprésent pour na yeba ki fallait on dit bien un soye pas ta la chikona po bien na yebi pe di kapa lela pe makambo ya et moi abinga ngoni et pas cause yes vika au telega paquet na te pas cause na donc ta route na saluer mère Sterland moi ça choco donc ma mère donc vous met la place aux amis yo yebit na bosanité cours de grand ba on est basimbi staff pena ya donatance ya boutique quoi masa na ngai akati jogo Bologna yo penoza akati Gauthier Touba la Pulga dollar pour tout Staragondo gère sa majesté boss la Jack Bauer tonton Lumbi Chopa valeur de monnaie Moïse Mbembo Torute tepe mazembe na oya so na longwe kaka na 6 émission na oya wana topanga bien voilà na saka na kata ba actualité ouais grand frère na yo Kofi Olomide masolo ezalaki nango kutumaka mususu mais il y a beti ba bordi mo ezalaki il y a des autres so comme na mato so parce que dans internet ta masona ba trobe yanga pe nabi na zaka na ba journée no binsa single tu na nini conforme na ba na zamingi na yo na ba mingi na zamingi na yo mais na kati émission na ninga ko ta ba actualité OK c'est ça la bien parce que yo za musicien pour partager peu makambo donc c'est le canal na bino musique ouais voilà nakotala nakomona si le grand mopao ezali makambo mosusu mbe azoloba nini ke nga na problème na bango te kutu ke ndenge eza wana papa chéri alataka bilamba ya bangwanzu ya bashingi tosala bolole soki toloba makambo ya miziki tozolinga kaka kena tobongisa mpe makambo yango ndenge papa chéri alata bilamba shini alata asiko ya nini wana ya bakoko ndeka na ya bige no alata tant papa chéri ngazoma bilamba ngwanzu bakenda bombale ba mikolo batika ba biloko wana ba parents basola bien ba biloko wana kwa ba mikeza yango te muziki ya muziki na biso ekitaka kaka ba biloko wana otuna ngate voilà so na otuna ngo pona uzongela na Rwanda awa parce que yo ba kino awa neza pire ke Congo parce que tant ndo tuna ya Congo yo komi ko kima yango c'est bien que Congo eza bien Congo eza polémique loyal na ninga TV eza te ke non yo lingo betsa dévorant lokwa yo po yako senga mbongo pa mutu wana osaini obandi okosana makambo oyo yango te andobuka en point siko ndeti ngana otozana ndeti ngana otowana émission boye na ye na bando bomayo pa mutu mo boye oyo ezaki asunga yo ebomelo relation voilà bato ngola babula so mutu moko approcher pembeni na ye akomi mutu ni akoza pe mutu no toboyi te mais soki alingi asala choix na ye yo okomisi ete ke kwa aza domaine privé na yo enfin c'est que obanga erevese ke yo oyebi oyemba te bato bayebi oyemba okosanga enfin so nga la sig na nga na obanga te ina betse betse ko pona sig na nga na place na te na Rwanda awa bandi de yo sala no so za na mona podium soit sur la émission boye malaye oyo ozala très à l'aise sur Kat Simba Ali Jabir Masala nga JR Lukosi na vena nga Janel Mbemba on est sur aux mal très à l'aise surtout Masala nga JR na liboma loyembo na Masala nga mo liboma loyembo à la prochaine fois na yene ezana kitara okai soto vanika biso misato nga awa JR awa liboma loyembo awa dega Jimmy Kasiala
taka moto ampesa kombo liboma loyembo comprendre esa position ya mouvement position ya mouvement position ezaka kino baoyo ngai rendez-vous eza moko le 27 chez Tansia ex martouche na golf avant okoma Nkowal na media wana donc bozo marché single na kalaté donc eza royine kubili eza royine donc nana posa eza combien de chansons il y a 3 chansons pas yo na lo bana posa ikalumu te oyembeli mutu te bino bozaka ka soki so juju bambongo ya 3 personnes oyembeli bango tsonga wana Gaston na lo ba producteur na azati te osandi yeso pesi mongo ya pesi mongo tsonga na album na single na embelo de nzemo na embelo ya wana tiza yo tout l'album au monde mana Congo zaka na Congo ndet nzemba kitoko bo titre na doucement motema nange sukia wana bolingo masatima ekoti na mosunye lokola mungwa na bilia suka chololo motema nange sukia wana time oya niye chérie ezana yo sukaku ezana yo milo doucement milo nazoki awa milo doucement milo ikerekenze wawitala mikulia nasi nazoki milo doucement milo nazoki awa tasia boutique doucement tasia nazoki awa estere lando doucement estere. Merci beaucoup naibi keno esali papa de nzinga kitoko makasi surtout tango zoyemba boye sala papa de nzinga kitoko makasi na mama bita nzinga sala bango bien ndako na ba na nyonso place bazali na Suisse esali bango vraiment kitoko makasi. Leader, est-ce que on se rappelle na makanisi ya koyemba nzembo moko kaka mobima na portugais? Ouais, déjà ezali déjà kati ya bani wana ngana zoyemba ezali bangolais ba se retrouver pe ngala oyemba malgré portugais oyo toyemba na banzembo na oyo toloba na nzela ezalaka mwa différent naza na moto azokote makambo wana nyonso amo nayembi portugais nayembi lingala yepa yembi na sale featuring na petite sœur moko awa nano badécouvrir ete en fait mesure na relancer eza bazuki Maravilha, meu amor, vem cada beijo. Quero preciso tão contigo. Essa roda para dançar. Traga rosa, traga tudo. Donc, Pablo não é não. É mon ami portugais, é mon lingala, é mon peu français. Voilà. En point. La vie que vous savez, la bangolais bien ma casse passe. Donc, l'équipe est bien. Aujourd'hui, la fleur a fané dans les jardins, mon amour. Comme tu n'es pas là pour la rose de mon amour, notre amour est risqué de perdre sans sens d'existence. Notre amour est risqué de perdre. Donc, eloko wana soki bimi boyo na kena baligné mo boye. Tara babenga motema mabe na chant. L'homme de l'Ancien Testament, voix mélancolique, la voix qui caresse. Voilà, calendrier na wezandengeni à part le 27 ndenge obeta calendrier na wezandengeni. Ya calendrier na ngezali après le 27 to voyager na orchestre to ke no obeta na Lubangu. Na Lubangu. Na bokasité ya Massa Nanga Junior, Buka Papa Mondele. To ke ndi wana donc na le 5 déjà to uzana nani na Lubangu. Voilà, le 5 à 8e mois. Ya 8e mois to uzana Lubangu. Voilà ba Lubangu ba boze la bango vraiment bazoya. Lubangu na pesi ba masa na nganya sa Lubangu mbote se bondo na pesi mbote sikaza donc masa na ngai die donné yo yebi ningi zala na oya yebi ningi to kinana ngo na bosani te bana ya wenza nini mutunu
na rabinda na lubangu na oya dévorant la bino esprit to be déjà kubili l'homme de l'Ancien Testament na oya Jésus kitoko na bosa ntegile mondo pentacle mboka venanga sabota mfumu na oya lubangu wana na bisika olala déjà sir po sabota mfumu na venanga dit mfumu voilà ozo penser nini single ici la ka ya single na ozo kende na mois d'août pour déjà na sali de clip ya nzembo moko après ota lubangu na sali de clip moko voilà déjà des gens ya on teza quoi titre phare ya single ya on boka chant promotionnel sur na uti lubangu mais na uta lubangu na beti des productions na lubangu tant na ya na boki ba plan mais ozo penser que non bana Congo pe bazangi otamulaye kasi yango na okenditi so na uti ka lubangu na ki nakini makambo ebimela kuna ti single ebimela nde kuna ebima kuna makambo ebimela pena kuna makambo nyonso donne attention ayebi yango donne attention boutique mosa pembe alataka bien asololaka bien donc oyo balobaki ozala no bongo te ya mama bakoselaka makambo olobaka bien osololaka bien mosa pembe donne attention boutique donc makambo eza kobanga te na elamba okauka tina bakamola ngai susu eza te. Merci beaucoup en tout cas nayebi ke non toza kokende malembe déjà na chite ngana leader nayebi ke non ba question bokomela nga susu soki bomoni de na publier moto osanga to kopesa nga ba question nayebi ke non mingi bo yebisaka na tuna ye bokomela nga je pense que non yango vraiment na za ko tuna awa ndenge to za na kati ya plateau nga na leader ouais nayebi ke non musique eza facilité mais soki eza na message ya nyonso outi koloba na bamise bana kini na ko baza na Angola baza ba collègue no bosala musala moko soki oza na message fort oyo kokopesa na bango ouais nazoloba kaka na ba master na nga ba collègue na nga ba vie na nga ba leki na ngai message eza kaka ke non photo yeba tosalaka eza ya banelekante nisika obima na tv oloba n'importe quoi yeba nini ozoloba toza na baparent toza na bana toza na bayaya faut kozala l'éducation oyo nga na okoloba yango wana soki olingi barespecte yo banana on peut respecter baninga abon attendait salé voilà merci beaucoup ingénieur Rigen Penge na vidéo que non ozo salanga signe de toute ma caméra parce que éviter na biso ka zana mo makambo belé tala ka ba artiste bazara makambo belé pe banzele belé to ko zo etamula été mais permettre biso de poser question avantage ozala ki na orchestre ya Tata Mobit avant ça la lelo carrière na yo mais mingi to mona kalikambo oyo Adolphe Dominguez soki aza na plateau na journaliste so va poser kaka question ya Koffi Olomide atelemaka mbala moko akei sunga biso aza papa na yo ozalaki na ye ovandaki na ye oyebi ye nini eleka na kati wana aza tokundola bosolo bon nakoyeba te parce que na sola na père lisolo ngo te ndenge yo monaka ndenge mpe na monaka donc tosola ngo une fois na grand frère na ngai donc tonton Lombichupa Valère de Monnaie poche boya piaka apesi mbote tosola ngo mkonsusu na bisi bébé nga mpe na mona likambo mais et dérangeant nga na sola ngo mpe na vie jusqu'à maintenant na zo tenter na sola ngo na prêtre je passe au carte téléphone déjà na mona tenga la mwana eti eza lokwa ke non papa mutu mona balabala pesa kimbote te comprendre so mutanga tu na ye a répondre à timba moi de vie mais ngapi moi ni te osala ngote abi ki ona osola ni mwana ma abi sanga mwana izabu po changa pe ya msusu so iza ilikamwa mabia changa pina na moi bokebi
po eloko na bangeli ntango olobi ke non okotuna ye na likambo yango po kala mingi ta David Ombele auta kotuna yango atelemaki deya kutu pa kende nde David tolongwa kasi na question yango David Ombele amona nete nga na mwana kati ya bakati mosusu tobeta na vere akobeta mpe na n'importe qui te Venzungu mutu kapanda Adolphe Dominguez l'homme qui a voté mutata forme ya talibwange mutu kapanda oka bakombo wana mutu so ayi bien mutu mais mutu se akoma na dimension ndenge wana boya koyoka même kombo mutu c'est que mutema eza susu ya mobimba te c'est que kombo wana pasola yo mutema tsango katikati ona kombo pamba ya koyoka le même pas ça ya nzungu Mohamed Ali te wana père na sola na tuna père na iba so nini leka ya comme une personne avec la musique eza facilité te musique ya msana c'est facilité surtout ya bino nde ya biso soko za mtobela instrument attention kumika okuta ote ya faux ya bino nde ya faux kufa kokoya na podium kokoya la boy donc voilà dernière question na ngezali eza fort tanya social na musique est-ce que si okutana ba sollicita yo pe que en tout cas oyembaka bien au sein des sens c'est leader président tout ça ba comme nyonso ba groupe ça yo mais si ba sollicita yo que non pour mata vraiment ya komata poza la pena place ya kotelema to ba carrière yo sali wala nyonso est-ce que ba lekisa ope na nzela moko boye que non ya molili te nzela molili te ka nzela lumière ko musique etambola nzela molili na banga babandi Alexa nzela ya botota nzela kisi te pona za la claire mbala moto balekisa nzela ke non mama moko ta sokola ka batota ta moko sokola ka batota te nante isso to ba mupi eta mobeta basola ba mupi batebele bazo batamaka na sima ki momupa ngo mona o mayo ezaka ya basango sokola kaka maya basango sala na ngolo wa muto apesio mona muto apesio abi ezana ngoka ya basango ndanga za sango te apesio aliza ngoka ya basango te kwa hivi ke no kana na mona te ba obenite za rap na pa na biso kuna na catholique soki lelo komeli yo koloba nini mutu moko ya sollicité yo te na osango te aya kute muto yo komeka te koya kute parce que to bomba te bato be babi que non musique etambola kaka na kisi bale pe tambola kaka na kisi wana to bomba te biso to ba chrétien yango moti na ni ba ministre bino bato babanga bino makasa même moi moi ba chrétien to ayi manze makasi boy yaka kolona na mosala na Nzambe yaka kolona yo kozwa mapamboli ata ngai nakoyemba mpona pamwama ata ngai nakoteya mpona pamwama mandimi na Yesu tolo na poto pambwama celui qui s'aime abondamment il moissonnera abondamment celui qui s'aime rien il moissonnera jamais mandimi na Yesu tolo na poto pambwama ouais parce que mtabote ndena nzela kisi merci beaucoup c'est Félicie ma grande sœur Nicolette Meta ya Bazin le Nula voilà Nicolette Meta ya Bazin le Nula autrement dit Ebenezer Azaya ko sepela pe et s'appelle ici pasteur Maki Makese leader okolobani mot de la fin na yo ezanini ouais mot de la fin na ngai ezali na premièrement na sepelina no na pesino ba merci mingi ba félicitations na PDG na biso awa Deonzinga wana grand frère na nga Deonzinga na bani pe kala donc na moni plateau ça va pena ne pena to bando kanisa mais na ebiye kwa za mtaba idéologie na nesilite azakaka donc a créer sur makampo ya sanza makampo chaque fois donc ça va félicitations na yo grand frère Deonzinga donc nzamba abatela yo apeso sumayi mususu ya koleka donc programme na ngeza kaka biso bayi bapeke non nzema jemdor wala nzema jemdor za artiste na bino de Florence Spirit mtaimbango batebe batuna ngaya toza pe na programme mususu to sala ngana
Oui, à portugais. Na grand frère, na ebi keto bongisa so comme pré ba yo quand kaka. Ya sikoyo programme ezaka ki devant spiritu msale sala makaka to bosser kaka to sala cheval studio répétition concert. Apesi bambote na ngai na parents na ngai papa Guinée kia kufuka mama na nga arrêté kitata baleki na nga di bufuka famille na nga bana na nga merveille Rodriman Rochesco Miradi Merdi apesi nombo te place bozali ni papa linga bino Esther lan lindi sanga na bosani question oyo vraiment na ebite e kosala mabeso na soki na tuni yango te parce que eutaki pa ya BBC Kasa mama na iriya na carrière à partir ya Suisse bana oyo bo wakadaka tant bo wakadaka bango bo asira bango nini ba musicien ayembi bozanga na bango leader ngai so na bina na sira bango carrière na bango na ebsaka bango ki ngai naza na loko te sur plan maté ona nango financier ezaka oyo yona transmettre pana bino peut-être nga pe ko simba te mais o nga la kota katino bimi esali yo lelo so okena ba quartier pe bene na ninga ba Congo na biso o ka mutu musu pe ke yem talakisa kingandi ko mais kingandi wana sani a bénéficia mais vemo bati kala na coin na mama na chanter yem talakisa kingandi on point na sira bango soke simbi nayebi ke baolanda bakende ozolo soke simbi biso tu tosaini tosepeli pe nayebi ke avec Dieu makambo nyonso kesimba mais na siraka te ke no nga mona na lipa te na osire na opia olipa se na komi liboma toluka lipa ça ensemble. Pour l'internet, c'est ça partout. On a vu que nous avons pour soutenir nos artistes bazali. Et ça fait message maman le quoi caméra nous avons internet c'est ça partout bazar Orlando partout. Il y a un message dans mes akara dans lancer appel na ba manager, ba producteur. Voilà. Ouais bien. Bota la pe cannabis, bota la pe biso. Donc et le robang ils en ont tous les cours sont permis sauf coup d'état. Donc nazela mbao kauka ningi nazolo baka katina baka monaniza te na ebi pena ma kubidi ba oyo bazana posa na ngai bien mouvement na ngai numéro na miza plus 244 921 370 800. Je répète encore plus 244 921 370 800. Donc bobengi pena bozunga moko dévorant spirit au l'homme de l'Ancien Testament, Nazawana, Tosolola, O Feti, O Libala, O Nini événement, 20 tout Nazali, donc artiste na bino. Na bangate, polo wa banga pesate, na luka penzela te ponzele zate. Voilà. Na okali na nguba na ngaka na nzungu na ngakala. Na na posa ikalu te. Moto pa relier retourner na teke bakali ngaka na nzungu. Voilà. Donc c'est que Bala mara fumbo yoki na kuwa muamba peza na kati. Ya bakali na jona mzungu na mwaka. Voilà. Voilà, leader Olobini ni pona émission oyo Tokundo la Bosolo. Et cette émission où tu vois ça la meilleure c'est qu'on a kata Luanda. Félicitations pour na yo frère na ngai. Merci beaucoup. Émission kitoko, pa question kitoko. Donc nzambe apesa so maele so koleka. Merci. À la prochaine fois tant tokutana. Namona kino maramusu e bakisana. Merci. Ya. Voilà, rapidement, on fait ma dédicace. Ma dédicace na Bosanité, Michel Bakala, martyr de la SAP, en direct des États-Unis. Massa Nangai, JP Kiputi, na Bosanité, Bourgeois Misambu, Oanga Bazalara, ingénieur de Mopata, Esther Lando, Tonton Lombichupa, Valère de Monet, Maman Sociale, Tansia Boutique, na Bosanité staff na ngai oyo ezo soutenir ngai na kilelo encore des grands ya Jogo Bologna Pato Gigale Mbatable Moïse Mbembo autoroute donc basé belé quoi bossi la business Jack Bauer JR Sa Majesté dollar pour tout star Agondo Gauthier Touba la Polga na Bosanité
Yannick Nia Rombox chango ko ya tena no mona ka kino ndengo zo somba kaka. Voilà, ngape na pesi bambote na Papa Junior Amorino. Voilà. Ah, Junior Amorino. Voilà, la pesi bambote ti ambesi na pesi yo. Milinga Lwanda. Voilà. Milinga Kimbangu. Merci beaucoup vraiment pour Monique no makamnenge kendeni balabi artiste alobaka bien. Ate loko ne sikana yango. Oyo amoni esepelisi ete abeti libaku alimbisa mais akangi pe mutute alobi bien que non oyo amoni que non esepelisi ete aye ko répondre na ba dire oye alobi kara clair atalisi pembe na yebi que non batebele balinga ka vérité soit ka batebele oyo yakimute mabe vérité tungisaka bango mais biso awa to sololi kaka tolobi kaka ba vérité et tout ka mutute vraiment toza famille voilà nake rapidement on peut savoir remerciement na ngai na sima caméra na zana ingénieur Rigen Penge, ingénieur Rigen Penge, voilà, merci na biso ya Jemidor Yewana, atteint aux euros pour la 2-0, avant match c'est là, atteint 1 minute, à côté 3 buts pour que Jemidor ait gagné. Vraiment, tous ensemble, pourquoi pas JP Pembe na kati ya Wambo, na pesio Bambote Bele, Niklet Mete ya Bazer, Lindo la Bolobi, Ebenezer, na pesio Bambote place les amis yo, na pesio Bambote na ngape ba bon séjour, na Yannick Kimia, Rombox, voilà, na kata Zambi, na yebi que non, ba bon séjour hein Cisco ki tengaza wana pona ko cadre yo Cisco ki tengaza wana pona ko tambola na yo na kata Zambi ba séjour na yo ezoleka kitoko voilà on kolombo ngazoli mbongo na les jeunes leaders Cisco ki tenge apesa ba mbote na ngai pourquoi pas na trésor ngina mawu ya Estenga Badi mon grand frère trésor ngina mawu ya Estenga Badi grading ngina mawu na pesa ba mbote Cedric ngina mawu na pesa ba mbote famille ngina mawu mobimba Chéri Kassa le fotali ya mboka na kati ya Suisse bana Suisse nso baza d'ailleurs sepela Chéri Kassa le fotali ya mboka na pesi yo mbote vena ngai docteur Marcelo na pesi yo mbote na pesi mbote na docteur Marcelo Saki Savanoir liso banzabe ezemo na pesi yo mbote ezemo tito mujiba la pesi yo mbote gelo kula assistant social gelo kula la pesi yo mbote vraiment na bique non et ça li bien Tantine Fallon ba teta Tati Fallon bateta na pesio bambote Mariana Nimbi na pesio bambote M Kamadoda afande papa na salva na pesio bambote pour papa Rika la douce la pesio bambote à la prochaine bye bye natiki leader asuki salabiso loko ya ponya asuki salabiso musique kenda bongo nalingi nazorela toro yo fedelane yango yo nalingi nazaya fedelane yango yo nado classe silie nado bakaye nado yelanga bakaye nado bakaye mama sakedwa engaye il y a les pouces, il y a l'index, le majeur et l'annulaire, bolingo nanga, petit doigt ya suka ngayo. Na milali, okata motema o, inzali tangipe, sali inondation, na katia motema na ngayo, koleka flevia kongo ya.